Mère cinquième vitesse. Mère cinquième vitesse. Pona nini. Tilelo azalaka témoignage. Ya makambo mabe. Soki mutu alilongwe. To mutu azolobela Karine mabe. To mutu aye ko profite na Karine. To likambo moko quelconque. Mère cinquième vitesse azalaka toujours témoignage ya mabe. Bandeko, mère cinquième vitesse yango azalaki demo to ndenge nini. Mère cinquième vitesse yango asala makambo ya mabe koleka bato nyonso baya na vie ya Karine Mokonzi to ndenge nini. Mère cinquième vitesse yango aprofita na vie ya Karine Mokonzi koleka bato nyonso oyo bazo profite na vie ya Karine Mokonzi to ndenge nini. Eloko nini etindaka mère cinquième vitesse azala tout le temps témoignage ya mabe. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ngai vraiment nakamwaka. Nakamwaka ndenge mère cinquième vitesse tilelo aza sujet ya mabe. Ndeko mwasi wana asala mabe ndenge bino pomona pe boyebi. Alors soki asala mabe. Mais ndeko mwasi wana azape na malamu ebele asala. Mais pourquoi tilelo témoignage ezalaka toujours ya mabe pona ye? D'après nga na yebi ndeko mwasi wana tango yaki azalaki pe koloba ye moko te. Azalaki na débatune spécial azako yamba. Papa Roger Yakuza na 52-53 oyo avandi pe na 52-53. Alors sikoyo soki totali malamu. Tango bazako sala, tango ndeko mwasi ayako sala, na kanisa aningisaki pe mokili na ndenge na ye. Alobelaki pe kombo Karine Mokonzi na ndenge esengelaki. Asubisaki pe keni piana na toilette ya ba voisin. Akotisaki pe manike kikumbi pendant quelques jours pour kanisa soka kosala nini. Alors mère cinquième vitesse aza na makambo asala ezape ya minene. Mais pourquoi ndeko mwasi tilelo aza témoignage ya mabe? Mabe oya sala eleki ba mabe nyonso. Ko profite na ndimi kotote a profita na Karine Mokonzi. Asala kaka pona Karine Mokonzi. Bandeko foko yeba. Mère cinquième vitesse ayebaki ndenge ba monetarizaka chaîne. Mère cinquième vitesse kaka na troisième vidéo na ye azalaki déjà na babone ebele, azalaki déjà na ba view ebele. Donc akokaki kozala monétarisé. Asala yango te. Bien sûr, soko asalaki yango eza nango pe mabete. Mais priorité ezalaki alobela kaka Karine Mokonzi. Asala mabe, oui.
me nga nazoloba oyo pe asala ya malamu. Alors maire 5e vitesse alobela. Soki maire 5e vitesse ayaki na sima Karine Mokonzi pour profiter alinga kosala boye. Tango bakabwani na Karine Mokonzi azalaki toujours na ba video oyo akumisa Karine Mokonzi. Akokaki sikoyo kosenga ba monetariser chaîne na ye. Ayebaki yango pe ayebi ndenge basalaka. Masali na ye yango te. Alongoli na ye pe ba video wana nyonso. Azongi na ye pe a zero. Akomi na ye pe kotia makambo na ye ya Nzambe. Liboso kutu atia makambo ya Nzambe abandaki ya politique. Sima nango moko mutema tango ekitaki alingaki azonga lisusu pa ya Karine Mokonzi. Me lokola asalaki mabe batu pe bamonaki soka zongi seke abosane likambo. Bien sûr, selon nga Papa Robo alinga kozonga na ye kaka na mutema malamu. Mais bon, lokola sasalaki mabe bakondane ye babwaki ye moya sala eloko mosusu ezate. Pote alakisa azalaka na bolingo ayaki na intérêt moko te na Karine Mokonzi. Yango wana akendaki pona makambo ya Nzambe. Bien sûr na makambo Nzambe mingi balandaki lisusu balobi aza kobwakela Karine Mokonzi mabanga. Bandeko ezalaka toujours bongo. Soki mutu azoteya mateya ya Nzambe soko zane likambo keba okokokanisa azobwakelo mabanga. Soki bozoyokana te okokokanisa azolobela yo. Menzoka azolobela na ye yo te. Ngai moko ndeko mwasi moko abengaki ngai awa. Na telefone tobandi kosolola. Alobi na ngai mbale bele na tindelake message na Facebook. Nga na lobi na tindelako message te na tindela yo na kala. Banda na koma Papa Robo nanu na tindeli yo message te bien sûr na yebi Facebook na yo. Ndeko mwasi wana alakisi ngai Facebook moko anonyme ya mwana mwasi moko boy. Nga na lobi eza ya ngai te bien sûr nga pe naza na faux compte ya mwana mwasi na lakisi o ya ngai. Na tindeli ye pe amoni yango pe andimi siko ya comprendre ke oyo azako solisa ye eza ngai te. Amoni sikoyo nga pe naza na faux compte na nga ya mwana mwasi mais mwana mwasi wana te. Pourquoi bongo? Parce que tout le temps azako imaginer likambo moko boye. Lokola azako imaginer ale yango akanisa ki bongo po ye moko alobela kinga. Tango bazo solola na faux compte wana komelaka ye. Ye na sa mutema lobaki oyo fo ezala kaka Papa Robo. Na yebi ye bien. Mais tango sololi nanga aye koyeba vraiment siko ke ezalaki nga te ponga moko naza na faux compte nanga pe tokomaki pa ami. Yango wana maire 5e vitesse atiaki kaka mateya na ye. Meloko ezokamwisa ngai nde bandeko. Ti lelo akoma exemple ya témoignage ya mabe. Lokola yende muta mabe na vie ya Karine Mokonzi. Lokola yende ayaki kolobela Karine Mokonzi kaka pona kosala mabe. Meto bosani eloko likambo maire fashion non maire 5e vitesse asalaki. Maire fashion ayeko to sima. Tango tozalaki kaka na maire 5e vitesse. Maire 5e vitesse wana asali. Mingi babanda kokanisa kutu eza ye moko Karine Mokonzi. Po modèle azako lobela. Bakeni piena bazwa vertige balobi fo ezala kaka Karine Mokonzi. Mais alobela yango sans lifuti. Asenga pe lifuti te.
Mais pourquoi ti mokola lelo ndeko mwasi ko traité exemple ya mabe? Ko traité ke aza maudit po lobela Karine Mokonzi boy. Ko traité yende mudasala Karine Mokonzi mabe lelo azo futango. Bandeko maître 5e vitesse azo futa eloko te. Maître 5e vitesse sokwa salaka 10 view 9 view na kati ya liteya na ye ya Nzambe soki bato batalaka te eza te po alobela Karine Mokonzi mabe. Eza kaka po mate yango bazo interese nango te. Bandeko nga naza na YouTube mosusu eza na babone ebele on a yebisi bino eleka deja ba 1000 po bo comprendre. Mais na bando tia ba vidéo mikolo yo na salaka pe 9 view. Mais tango na tia vidéo et kepe na bato wana ebele. Donc YouTube kutsa ndimango. Nana ndimi ko monetariser te po na longola ba vidéo. Mandimi parce que naza na babone ebele. Alors, ceux qui bazo tala te, bazo intéressé na bango na makambo yo nazo tia te. Surtout le quoi babone nanga baza mingi bétranger. Yango wana maire 5e vitesse ezate ke azo futa masumu to azo futa te. Maire 5e vitesse wana ayakaka po asalela Karine Mokonzi. Pe bisika kende na ndimi na ngate ayina Karine Mokonzi. Azali Raissa Pindite. Azali maire 5e vitesse. Azali pe ba oyo balongwaka neti misusu wana te ba ya ba kende ba enike officiel ba armée béton aza bango te. Po soki azalaki bango alingaki asala bandeko foko yeba na site ya maire 5e vitesse ba chinois batalaka susu te. Mais babone oui baza ebele. Po mingi bakanisaka soki mutu wana alobi mabe pona Karine Mokonzi o désabonné nde osali likambo ya kitoko. Non. Ko désabonné eza nango likambo ya kitoko te. Likambo ya kitoko ezali ozokende tala te. Wana nde likambo ya kitoko. Alors yango wana bosalaka ba maire 5e vitesse. Bokendeke kotala te yango abetaka ba vieux muke. Mais babone azana bango kaka ebele. Yo oyo kaka okende talaka te tala malamu okomona oza abonné. Ozala abonné na o désabonné ezalaka na tina te na mutu oyo sakoma na babone ebele YouTube andima. Babone bazalaka kaka nécessaire soki YouTube ananu andimi yote. Mais soki YouTube andimi o désabonné na o abonné eza nango na sens moko te. Mais view kotala oui yango nde mutu eleki nyonso. Eleki kotia ba j'aime, eleki kotia ba commentaire, eleki kotia ba cœur. Donc kotala nde eza makambo. Donc yango wana maire 5e vitesse en tout cas soki boko continuer koloba mabe pona ye témoignage ya mabe eza nango droit na bino muntako pekisa bino azate. Ngai papa robo na sukisi awa. Botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta boss de boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.